vérité à so supporter on a lobby nanga en tout cas na ko sauter dikando atika zei. Ça veut dire quoi? Atika zei na mouvement atika zei surtout ina ba torche to pangusi mo ndambo mo pe ba ya bazimo banzembo mais to ro pangusande potote to pangusi bina mo ndambo. Ah mais ça na besoin un terme clair kotika zei parlant ngolo bani na lo baboy. Quartier la banana. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Ici est l'homme signature, le vieux père Nabino. Car on tolobaga toujours. Sur au côté na live ou au côté na vidéo, mais quand vous likez vidéo, partagez peu vidéo, que ça là toujours bien. N'engé ma sur les okende. Ah, Tongo Etani, quand on se réveille toujours, vous savez déjà qu'il y a toujours des nouveaux dossiers où il faut traiter. Et nous, tous à la musique, nous avons sur la musique pour y bien sur les autres. Tous autres, ni kaka qui tire n'amboka. Est-ce que les amabe kolongwa na orchestre moko na âge moko les a avancé? Ah bon, ezaba ki ba risque, ezaba question au toujours au mitu na kaka. Pour tout le monde, ba tumususu pe balongwa na ba âge avancé makambe fanda. Même temps que tout là les lois ba fali poupa ba faire rigola ba longwa ki na ba âge moko mo avancé ba longwa ki jamais ba zaki na ba vingtaine était ba comme déjà na ba trentaine donc ba kine ko sala ba carrière solo na bango pe esimbi ba musicien congolais bene bazaka na ba groupe balenga ka kusala carrière solo o kusala carrière solo eza mabete mais il faut za vraiment na ba base so tali bateau la plupart balongo na ba orchestre par exemple Fali Ferré héritier Watanabe avant balonga bazalaki vraiment na maturité musicale ozomona ke pa ba kei ba ko sala orchestre peut avancer la plupart batumsu balonga ba orchestre maturité musicale ezate et alinga longwa kaka bon. Tout le but est qu'il faut zalaka na maturité musicale pour réussir pour tout le monde na bagage mawete ba inosbi ba mombaushi lelo bazo sala pe ba carrière makamezo simba bazali pe na ba maturité musicale c'est-à-dire ba beta na bango na bekundu boke c'est mon côté et moki les changer et puis si pe makambo lelo ba TikTok komi YouTube ezali ba Facebook ezali muta oyuko mata rapide ye mokope ezo senga kaka stratégie ozala na moi base moko ya réseaux sociaux ezala bien o ba oyuko soutenir yo dès les premiers jours et ça là toujours bien alors toujours mon alelo nenge quartier la tektikala quartier la tektikala na défaut monene nenge ka petit na biso blana lobby di kandatika zei na quartier latin c'est-à-dire di kando fali pupa kombongo benga na moniongo za na ngoma bete di kando mwana kiniti donc di kando mwana kini c'était un grand garçon moko yanke nenge zalaka mutatimba na kala déjà to na benga ye di kando c'est-à-dire di kando atika zei na kati ya quartier latin. Est-ce que réflexion ya blana est vrai que dikano donc tant bazolo ba dikano c'est-à-dire fali poupa est-ce que c'est vrai que fali poupa tika zei na kati ya quartier latin en terme mususa lingalo banini bon bino bo me ko développer pe na ba commentaire bo me ko pesa pe ba idée na commentaire to fungola moi oyebika ndenge zara mutu na mutapesa moi penser na dikanda tika zei na quartier latin. Tellement c'est un peu bien mais oui quand n'est que na to zina on ndenge ki ntsongete to zina on ndenge normal vous comprenez donc tant que tout monde a pu kofolo mide atikala ndengo wana donc kofolo mide atikala na dernier défaut au fadi atikaye et là koyoka blana mosaka loba boy bon babiloko biso to lobango loba déjà yango kala tote maintenant na blana mosaka alors siko blana mosaka a décidé à longwa quartier latin est-ce que ça lit bien ou bien il fallait zalaka na quartier latin rapport kofelo mida recrutaka blana mosaka pour na kofinga ka fali est-ce que asali bien ou bien il faut azalaka na quartier latin bon oyebi que vipe ya ezokende ajipe zo pusane ba fali pour balongwa na kina ba quartier na tena ba agine balongwa na ba agine pour ba sala ba carrière solo ba faire ko la balongwa na ba agine pour ba sala ba carrière solo donc à un certain moment ba congolais mususu be ya artiste ba banga kolongwa na ba orchestre peut-être bazomona ke bazana base mon côté oyo yuko za solide ba ko soutenir mais blanc na musaka je pense à cause de la chance soit à le bien attaquer pe carrière solo tant mususu simba mais zo senga pe likamusu senga pe grâce ya nzambe zala vous comprenez
Ah bon, question est simple, na tuni gaga. Est-ce que Blana Moussaka nenga alongwe mouvement ya Koffi Olomide, nenga zo longa mouvement ya Koffi Olomide akene na poto a région. Est-ce que Koffi Olomide pas au côté na okese o ya poto? Est-ce que bino bomoni de mon d'abord na telani na ba commentaire mais commentaire moko ne se kisingai moyena ja commentaire mais c'est un article ya bino moi espace boye bisabiso ceux qui Blana Moussaka kolongwa na pas Koffi Olomide za mabie ou bien a maintenir ka position na ya kofinga a continuer kofinga nenga bana kofinga fali ipupa clavier za mutu nyonso na yo kape bino boloba bongo tokozonga la bino na ngonga moke to suki wana bayo.